bonjour, nous allons voir la vidéo. Oyo, comme on a Rachel, Ngoy, ministre de la vérité. Na présenta émission la binoto tonga Congo, lelo eza conseil à lelo. Conseil à lelo ezali nazako. Conseil à lelo vraiment eza pour na bande konanga ya basi ba maman. Ezali conseil moko très important na moni ke eloko eza très important pour na biso maman ko sala. Oyebi parfois ezalaka trop facile pour na biso kokoma tellement busy tozo s'occuper na ndaku tozo s'occuper na bana omibosani yo moko ozo mibosana ke yo pe po bana na yo bazala bien ndaku na yo ezala bien mobali na yo azala bien ozala bien il faut santé na yo ezala bien mentalement ozala calme physiquement ozala bien moralement ozala bien ezali très important kokanisaka kaka te ke lokolo ozali mama yo vraiment donc eza important te pona yo mental na yo ezala bien moral na yo ezala bien eza toujours très important kozwaka temps pona yo kozwaka temps pona santé mentale na yo kozwaka temps pona moral na yo kozwaka temps physiquement pona yo elingi koloba ke il faut prendre bien soin de toi pour prendre bien soin ya bana na yo soki olobi ke okobanda komi kipe te okobanda komi tala te okobanda komi zwa na importance te ndeko na nga mama ndeko na nga ya mwasi ozaloza marié te mais soki ozali mama oza na bana ezali très important kosalaka pause de temps en temps pona s'occuper na yo po misala yo moko esengo ndeko na nga ya mwasi eza na mutu moko te na kati ya mokili oyo akoki kopesa yo esengo mutu nyonso na mokili oyo akopesa yo esengo temporaire esengo temporaire na sens nini mutu akoki kosombela yo eloko mutu akoki kosalela yo eloko wi mutu kaka oyo apesaka kimia ezali nzambe oyo akela biso me yo moko mpe na mokili oyo nzambe apesa biso soki olobi okozala kaka ke naza mama kaka nga nasombelaka bana biloko omisompelaka eloko te omisalaka esengo te obongisaka nzoto no mpona yo te obongisaka nzoto no mpona mobali na yo obongisaka nzoto no mpona bato mosusu yaya ozala kimia to kozala stressé bandeko na nga basi okozala stressé il faut yebaka koprendre soin na yo osombi parfait o motema no elingaka mpona yo mpona mobali na yo te po na mental na biso bongisa nzoto mpona mobali na yo bongisa nzoto mpona mobali na yo bon mokondi obongisa nzoto mpona yo mokolo nini okobongisa nzoto mpona yo mokolo nini okoloba lambo esimi nzoto nange ebimisi nga kitoko nazo se sentir kitoko na mpona nga oui kozala mama elingi koloba te ke tout le temps lokolo ozali marié il faut na bongisaka nzoto mpona mobali na nga bongisa nzoto mpona yo banda komilinga avant na tokoma na étape ya mariage avant na tokoma na étape ya mobali alinga yo yo moko il faut yeba komilinga soki oyebi komilinga te okanisi soki obali nde okoyeba komilinga te yebaka oki osukoli na savon oyo esalaka yo bien nga nazalaka so na sukoli nake na mipompe parfum na pakoli mafuta nayokaka bien donc tant nakelala na mbetu nazomi sentir bien nazomiyoka solo ya bien mpona nga mpona mobali na nga te mpona nga ok moko natie maquillage na mikolo oyo namoni neti na minéglige na mibongisi mpona nga mpona bima bien ata mpe natie maquillage te mais nazoluka moyen nyonso kaka mpona se sentir à l'aise mpona se sentir bien oui naza mama oui naza na bana 5 oui nazali marié oui nazali na ba 30 kuna na suka nazokota 40 mais elingi koloba te ke lokola nazokota 40 nakoma komimema lokola bamama na biso akala nabima mama mobimba so bato bamoninga bamonaka ana bana 5 ya nini yango non 2022 mentalité wana komitika komi néglige naza na bana yanga na bana 5 oui naza na bana 5 mais nazwaka temps nakoma kozwa temps mpona Rachel
na koma kozwa tempo Rachel suki na ye ezala boye. Rachel il faut bima boye, eza nécessairement te maquillage. Mais yo moko il faut se sentir kolobi lelo pe na obongisa nzoto pona nga. Na obongisa suki na nga pona nga. Na sombi bilamba oyo pona nga, pona bima kitoko, pona se sentir bien. Kozala mama elobi te mitika bima soki ndenge ni nga na tiki suki na nga naturel. Suki na nga eza naturel, eza na pousa na pembeni na caméra. Vous voyez? Suki na nga naturel. Na tie eloko te na suki. Suki na nga kutu na sukola yango te, me bino mo bozomona suki na nga. Na bongisaki mo elongi moi vite fait. Na lobi ana bongisa elongi moi vite fait loka na otika suki na nga naturel boye na tia mo elongi na nga moi vite fait pona zo bima. Mais na tia ngo pona batali banda te. Na tia ngo po semaine mo mamusa na sala ka bala bato tia maquillage te. Na bi na tia mo poudre na ngai. Na sala moi ceci c'est là loka na otika suki na nga naturel na bimi lelo. Na bima moi propre na mi sentir bien. Pona nga. Pona mobali na nga te. Pona nga. Muta kolinga nga lokola nga azate. Muta kolinga yo lokola yo mama. Azana yete. Bande na tanga bada na Eve. Muta kolinga yo lokola yo azate. Ezana mobali moko te na mokilo akolinga yo koleka yo. Il faut apprendre ko yebaka kolinga yo pe komilatisa bien pe kobongisa kanzoto no pona yo. Mentalité na batia na mutu na biso bonga pe na kitoko mobali na okwa bimate ya. Bien sûr Jésus bibana mwasi musute. A mwasi mabe. Biso soto sito mona bien sûr na sa maquillage. Asa lokwa biso te batasha ba bouton hein. Poso kitoko mipende kitoko mwasi kitoko tai kitoko libumu ezate simezali azana badona nyonso o mobala ko luka. Suki milaiti awa. Mais Jésus a triché bien c'est yaya. Yo kanisi no zo bongisa nzoto na pona mobali na onda ko bimate. Ba bongisa nzoto pona yo. Mutu tanga moni ke mutu ndenga milingi eza difficile pona ya ko maltraiter yo hein. Eza difficile pona ye akota na mutu na yo a sala lokola oza kitoko ya mibali mususu ko tellement yebi ko milinga te. Akomi ko manipuler yo ko déranger yo na sens que ozomi mona su kitoko te. Mais yo moko soko za sir na yo numéro 1 ko so comparer na mwasi mususu te. Omoni ngande na sabo bato be balobaka kokana mama ozulunga mama abino oyo kokana mama abino mama na nga kokana elongi na mama bato mususu te. Forme elongi na ngeza forme elongi mama na nga. Faut comprendre. Donc okoki ko se comparer na mwasi mususu te po bwa ndenge moko ti. Basi mususu baza zolo minene neti nga na nga zolo minene te zolo na ngeza mukie. Matoi na nga ndenge eza mulai boy eza nga. Bata famille na nga wi baza nango mais eza nga. Kingo na nga ndenge eza boy eza nga. Minu na nga ndenge eza boy eza nga. Eza na bato belete oyo baza na minu neti nga. Eza na bato belete oyo baza na misu neti nga. Eza na bato belete oyo baza na suki neti nga. Ekoki kokoka na me baza nga te. Bato balobaka Rachel ozulonga mama na bino mais naza mama na nga te. Boso comprendre nga. Tika bizaleli ya ko se comparer na mwasi mususu yango monaka eya ko pesa bato pe bazuwa. Okomi ko kazuwa muninga po milingi te. Parce que soko milingi on attend otala muninga mususu te. So muninga na mwasi aza kitoko tali olobi oh elle est belle et ko déranger yo te parce que toi-même tu te sens à l'aise dans toi-même. Faut comprendre. Ezwanga temps mentalement pour na changer mentalité na nga ke na koki ko se comparer na bato mususu te hein. Non. Bazanga te. Ngai fona cha maquillage bongi pona nga, pona elongi na nga. Oyo ezo sepelisa nga. Na kozo maquillage ya yote ochie na cha na elongi na nga poto za ndenge moko te. Na ko bamba basuki na nga n'importe quel suki na mutu te pona mona ki suki ya de bongisa ki songolo pakala parce que toza bilongi forme ndenge moko te. Na chaka suki nyonso na michaka na mutu nazalaka sur ezotambola na forme ya elongi na nga na kenda kura modéliste. Donc ozotia suki oyo ezotambola na forme ya elongi na yo. Okolata lamba oyo ezoleka na bien na forme ndenge nzambe akela yo. Yekola komilinga ndeko mwasi. Komi bongisaka kaka te pona mobali na nga. Bien sûr,
azana mbongo koleka biso, azana accès na mafuta na ba docteur o bakobongisa nzoto banduta banini balongoli koleka nga na yo mobala trishaki. Yekola kobongisaka nzoto no pona yo. Yekola que ata naza maman, mais il faut na se sentir à l'aise pour moi-même d'abord, pour na ngana no liboso. Après bato mususu sima, kozala maman et la kisite que c'est négligé. Kozala maman et la kisite que mitika. Kozala maman eza excuse te po bima lokola mwasi oleki même fon ya village na bino. OK? Na basi ya village ba kokanga basuki lelo so bazo filmer basi ya village ba niki basuki na mo kitoko bongo na yo mtoza na village te ozobima bosoto ndengo wana obongisa ka nzoto pona mobali ya yo na abongisa nzoto pona moni miso mobali na ngezo tabola tabola bon bandaka lo banda bongisa nzoto note poa donc yo moko biko mi bongisa nzoto note motivation ezalaka mobali na yo non ma chérie, ce n'est pas bon comportement oyo. Donc conseil à lelo to yekola kobongisa nzoto na biso pona biso, yekola komilinga mama, yekola komisombela mafuta oyo tango ozopakola ngo solo nango esala o moko bien. Yo moko tango tie maquillage no ozomilula ko otali lobi oh nga penza ko ina bien. Mais oui, obandi komilula ozo sentir à l'aise. Wana atakutu muta peso compliment soki ndenge to ndenge nite yo moko za l'aise etali yo te. Conseil à lelo yekola komilinga, yekola kobima kitoko pona yo d'abord, yo nanu kozala mama eza esquisse ya kobima bizarre ya kobima salite te. Nazongeli bino suki na nga même na peni yango te na pusa na pembe na caméra omoni na pompe spray na nga na pompe na mutu so na tie mai na suki nango pe na pompe elingamaka naturellement yango moko. Tout le monde connaît ça. Po biso batu mwindo lingolo bateto za mwindu suki elingamaka te, c'est normal, eza naturel na peigne te, mais bimi bien na bimi passable na kotambola na nzela na ko se sentir bizarre te, na ko se comparer na mutu musu te, parce que mon cheveu est naturel et je suis à l'aise avec ça. Ça me dérange pas. Namona mutache kabele na yo so ndenge nini. Mutakanga suki ndenge nini. Lokola lelo na décider na bima boye na bimi boye na mi naza à l'aise, naza calme, nazo bimisa sola kitoko pour la pompe parfait oyo na kena ko somba na Victoria's Secret oyo sala ki solo oyo e atira kingai na sepela nango ponanga. Na pakoli mafuta oyo ezo sala sola kitoko ponanga. Deodorant nanga ona tie na se ya mapeka na ponaki yango solo nango esepelisaki ngai, esepelisaki mobali na nga te, me bandaki nanu kosepelisa nga après nalobi oyoki solo ndenge nini o comprendre avant nanu mutu apeso complément il faut yo nanu oyo bakomi complémenter yo moko omitali olobi tobimi na bimi bien nobima solo kitoko vraiment on dit maté que na beauté on dit maté que na ke 40 ans ça va ezalaka bongo. Conseil à lelo ndeko mwasi milinga ndenge nzamba kela yo mibongisa pona yo nanu d'abord avant na komi bongisaka pona batunsu komona nga chaîne ministre de la vérité na posataka émission na bino totonga Congo lelo ezaki conseil à lelo tokokutana à la prochaine par la grâce de Dieu. Bye bye.